Serge, vous allez bien? Serge, vous éclairez le quartier. Bien. Kaouka Bena, c'est bon, hein? Oui, on éclaire, on Serge, on va m'allouer dans sa montée, mon point. C'est bien quoi? Mon petit, moi, je suis dans le quartier. Donc, il y a un côté de il y a un peu vite dans le quartier. Mais les karmas existent. Mais oui. Tu n'as pas comparer dans ma papa. Niveau au fil de ma mission totale à mais c'est pas bien, mais c'est en soi. La canne à Katimine, serre Pamela et d'ailleurs. Oui, au moins, tu as le peso piste. Comment les lots ça la lona? Il fait Pamela. Les carmés na telemi. Pour nous, bino mi balé babi zengyo yo. Merci, on est pour vous. Est-ce que on a problème? Ce qui est Pamela, Salisanga, c'est la bonne non. Ce qui est Pamela, soi-disant Pamela, on a Salisanga. Donc oui, quand même. C'est là qu'on le connaît. Très bien. Comment que n'a pas là? Et le rôle il va dire bizarre quand eh, les bizarres sont les bizarres dans les temps. Arrête ça, arrête ça. Bafou Kamila, t'es dans un petit ensemble s'il te plaît. Bafou Kamila, ensemble Bafou Kamila monter. S'il te plaît, lève-toi s'il te plaît. Ma chérie, lève-toi. Télémana nous on a dit la kabou. Et Bafou Kamila quand nous en de Bafou Kamila. Non, hôtel matin sur hôtel bizarre était pas bien. Hôtel matin.
kabisa. Ona yebana. Azala kisaidia. Yo yebana nebo salite. Soni mutu na fona ça le couleur. Français na ta sauce. Bien Eh bon là ta chérie ça fout là Bible lata. Yo kala na yena kolata. Yo kofo. Yo lata yo na no. La sanité boye. Soko sunga mutu. Donc mais là comme ko senda. Ça fina mutu. Non non pas sunga moté. So sunga ke. Oh sunga ke. O tapa no plus. Maman. Il va te bassumer na vite. Il va te bassumer na vie c'est là va tangela comme abumano. Makas. Il va se ndra ça peut te ngato za benga. Tondi makamna solo. Tondi ne ko zango. Makas. Ne ko sala ngo place mo makas. Tole ka te sunga ye nona ye. Tungai. Tungai. Mama mate na bala la ko ta. Bomba mama mo ba to ko. Yo ni bomba bala ngo. Mo sa ta make up na ha make up. Bomba kasa ya nini lenga hicho ni condamnable yani nini bila bomba ya sasa kwa mani kwa bomba ko pepele mambo ko usawe ya matete na utika mtoto oya hatundi tena toilet epo na nita kwa tsomo kuti tia kama oya utika kuniza mwana izabana yoga tuwa bongo bango na misho ya ulu bango blo bongo nani batenda ke na bungana na selebo so na pele yopo to musala na mutabo wa mai mama to sali na peske na sali na bwaki mai yo sali ngo mai azali ba atanga mtata na hii mtabiliani ubia atanga mbatuka na hicho datu ana yobe mtutumante tu fana lula wala na tinde ngo batala na ngaba na respecte vous dans la dit chapeau mais so mon aime pour maintenant le chapeau mais na respecte la dit chapeau mais papa nous so mon aura ya on peut ma vendre sur la tête pour l'unité OK na ça peut se faire contacter na ça peut être Bianca no papa oh na vendre sur la va de ande kuna pita na kanda na kinda na okana kanda na veri papa ya paipite na ça veut papa ya pamplemousse te yo kuma pamplemousse na ça tata ya tata faut la reconnaissance na vie la reconnaissance ou baba c'est na renaissance ya wani za utapata donga mninga sumayo muninga sumayo muninga yedayo muninga ata oyo akuga usana buzenete naye puyuza bien leo yokuma muninga wala akuma mtamabi mwana tata miti na kuma usambira leo bande libosa bati ya makambi grit ngabi basomanga namtatunganga lelu na buta binu na mimi binu kana kibutsunga hana lelu bana na lelu batu bayibike bana papa la kese uzalika na vinyala bana papa tu de poro na souvent ton maman zayi vivant bon on tient sur la confusion maman ba ngem tabuta biso yo lu ba nto bota so na ntara bota biso c'est na moi ça à Londres la maman chérie à moi aussi. La maman chérie à moi. Parce qu'au 4, maman Claudine Bokatola, maman Minata Tulomba, maman José Lusabus à Londres, bas à Londres. C'est Bianca. C'est Bianca. Vous en gangate. Oh Mayano. Tele Maya longwa. Soma tolo botika bloko. Soma longi na mona mwana wa bato. Voilà mongo te. Yo biloba lo babo endeli. Moment mutu mona shingo reflanga. Yo moment mutu serna nga. Avançons to senga bosenga. Mama mutu boye bien ote. Bosenga. Ser. Vous avez bien. Ser, nous éclairer quartier. Lumière. Kauka pena c'est bon hein. Mais ouais clair les gars maman. So ser on va maloba na samte ma point. C'est bien quoi. Mon histoire petit moi ma monsieur est dans le quartier. Donc ouais au côté en open. Jamais on a quartier mais les karma existent mais oui. Si ma français pas les karma existent ici. Les karma on pas naï. On va dire mutu soit soumis na vie. Elle est vraie. Oui. C'était bigi ça on encore une ensemble. Bakata ngote. Elle fille mora ebisanga comme on est Brenda Mandiki. Brenda Mandiki Mozambique. Grande sœur na bango Mima Mandiki. Mandiki au Belgique, au Paris.
bato nango komo compare na bango omoni bandeko oleti ndeko eloko asala so akuti ser na biso komena nani Pamela atemi na balabala na mutu na ye wana kobodo na peti wana Maria niveau kofinga bango biso totalaka kaka nga na yo mais c'est pas bien biso toyebi en soi na kandenge ya katimine ser Pamela eda yo mutu asunga ya lepesa opiste kombo lelo osalaka lelo nani les carmés na telemi pona ka bino mibale ba bizengi oyo po boloba na le karma est-ce que on a problème soki ye Pamela salisanga ici la bose non soki ye Pamela soi-disant Pamela wana salisanga donc oui kana na ko peso batanga na peso mama batanga na mu betala kata ku bino ba bitu ça la sonité c'est là qu'on le bele siko c'est la sonité yo yeba na wana on na ndako ati kabela nga pesa nga sombela nga pesa munina brancha yo nenge bino sama yeba bino bandoki na maboko bino kwa kutanga na kumisa donc il nous a laissé vous allez que vous tirez la banque donc tellement il y a salisanga akoma kotinda bino mopanzanga sango atinda biso te to apele nde baba kofisie comportement vela kauka te wala comportement mabena kauka c'est même ça va aussi la passe à mon garantie na cela dans mutu nyonso fa yebango comportement za na kauka te baya koya na kauka baya koya na batekela bino lupango na batekela bino lupango basoma lupango asomba te tala baba loba na bino baba loba na bino ko tala tu es là sur un peu ça pour le bateau tu es dans le début bonjour bah je suis sur le kit oh il y a un avion pour faire un bout ça va coûter à pas à bon Dieu il y a un peu ce mot de un peu ce mot de limite en tout cas maman likambo oyo ngana libuli makolo na ngana ndako ngai na ya parce que vous avez ban ngai ni na zata dernier ba fiancé ba lobaka c'est l'un de ces instants de fête en famille ngana ngana taki na libite bana bakubuza teke oyo na ndenge na ye oyo na ndenge na ye tango nabutaka bana mpona kotsangisa mama wazali ndeko na yo ubande na ibanda buzaki bana mke buzokenda usukwa na mbula ero bibi na baba ngaza kwa busuka na pa mutuka za kuleka lelo bukumi bato lelo baza kulanda bino po bukumi bato bayibi tendenge ni bandaka ndako za muna ndeko nombo na ina yawa na bande na yawa makambo na ina na veza kusimba te atari gabo bakange atari kitsuki tera sero bato babanda abamilaka ba ikweli akuntinda babiluku iza kuvuta voyage iza oya yimungu aza kuvoza ke aza kukenda iza otsimba te awa ataki tata na lupi bato baza batia bino na ba ignorant po bukuma ba ignorant ya bona ba confusion papa ya wana na ina yi ndongo za kumuna ibu ndeko no makambo za tsimba buzunza famille uzake na mukali buzunza na papa azo fait papa bangaza mabibu ipani
yo monga na ina paquet zina ina tsaka de sport afana na indi ba umbale bazaba ndikubazunga nei bazaka papa uza kusana luba mama folo ba puto yipa nayo na sana persona yukayo na yuka paye buzunga na mamuni folo ba d'abord papa désolé ndengo lobaki boza bandeko franchement nga nazo reconnaître que ndeko wana te parce que nga nazwaki c'est ma grande sœur à ma grande surprise non kaka na bato na balabala bozala bande côté na vivre na ignorance en tout cas na comprendre na mtendengo lobi nanga nde ceux qui na comprendre bien makamyo so lobi nanga lo banzela na ndenge kanga minga mtu na sali ki banzela na kanga maukoma mama izali batunde oyi babandu kulanda itongo abandaki kumona mwa quelque chose batina bere abiba nayo abana critiquer yango na yikuzumu sa famille mais oui papa olobi lo c'est très capital bato wana bayeba biso mibale te soki aya obimisa aya kotenir bapropos wana tena te wana bato wana bazwa courage so bakutela nga na nzela babomanke nga respect ekomi ntina niveau bakanganga ndoki moto abakisi nga naza na enge ya ndeko na nga bianga parce que nga nazwaki ndeko ye azwaka nga ndeko te même ntina petit frère oyo ayebi nga très bien kulanda bakanga bana bazite bazatia na libulu naza surprise ya kutana na bato ba enlevinga parce que Bianca mutatindi bato wana ba enlevinga tina niveau bato ba tchelanga poison et là au moins on comprendre que nga na kanisa ki na sungi Bianca les contraires basunga nzambe te vraiment basunga kanzambe te parce que nga nazwa ki meilleur ami te nazwa ki ndeko nga nazwa ki sœur nanga na olinga te aya kanga na pesa ke 10 francs na linga ki asa l'effort ye pas comme ozwa 10 francs na po sunga bino na ba petit frère na ba petite sœur oyo bazana sima na ye mais Bianca oya payer nga l'époque cassé na reconnaître ma bien na sali Bianca te parce que nga pe na na famille na na bandeko bana tata mwasi bana ba mama leki ba o souffrir pe na orienter bango vite mais na orienter Bianca parce que na zwa qui est meilleur ami te na zwa qui est ndeko pona ngai papa franchement pardon aussi ça pona nga na za nga na problème na Bianca te nzamba yebaka eloni na bongo yo soza problème na bango te en fait bazunga ba mamoto ndiko na mwasi ko ni boyoko eloko onga na usenga kaka c'est mieux avant na kwena yenga pe na vana na kwena Pamela bukumati na makambo ba poison na ba criminel Nathalie Makoma oh ni likambo ça ba échappatoire ya Pamela oyo kiloko teza ba échappatoire pourquoi ba yebo amoni ke logo la zé sous na moko te aye méchant sois un peu méchant tu es poto bongisa sois un peu méchant ozo soso ya na motema mona na yebisa ko ya nanga longola ki motema munene ya ngola mwana bato zo sunga balingi na bango yo papa zila vina yo eza nécessaire biso ba ndeko na yo biso Zira na mama na onde parce que nga so ina kubate papa so ina bani ezaki perdre nos à la perte ya bima lokolo banga na balabala na regreta na ndima te ndima te ke yo zilani obozela te ya kuyita tu eloko nini yango balimbisaka eloko nini balimbisaka te limbisanga soko olimbisaka te nalimbisa kolimbisaka nzambe te s'il te plaît bafukamela nzambe bafukamela motu te s'il te plaît lève-toi s'il te plaît ma chérie lève-toi telema nanu nga nalingaka boye te bafukamelaka nzambe bafukamela motu nakotelema te soko otelemisi ngai te pamela nakotelema te mais quand même Papa, regarde, s'il te plaît, tu fais ça pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Je suis ta fille, laisse tomber, s'il te plaît. Arrête tout ça, papa. Bianca, lève-toi. Samba